Moté, maman Angélique. Moté, papa journaliste. Maman Angélique, toujours le bel sujet où ils ont ça la mbutu lelo. Na kati ya démocratie du Congo. Oyo babengi lelo projet sur la loi pour la dot en RDC. Yo lo binini pour na likambo oyo ils ont ça la mbutu lelo. Papa journaliste. Ndako tunazoka moi ba député na biso. Ole ba banana makambo ezali essentiel. Basunga papa président. Ceux qui va conseiller naïe, bazui makanisi yango te parce que maïe les arana mutu na mutu. Moto moko ayebi nyonso ye moko azali te. To se complétaka. Ata na ba bureau to zone sala to se complétaka. Des fois likambo yo exécutant oyebi chef na ko ayebi yango te. To sala kani ta on a mona que chef na ngali kamona ayebi yango malamu te. Ngamtu na za mosali ni na kati na bureau na ko pesa makanisi. Ah chef ngana mona ki nesika boto sala boye poto réussir. Ngana moni ba député ba ko salisa présidente. Bazo salisa yete. Vraiment ce que le roi Moutuya il fallait président a dissoudre le parlement pour les autres sungata ne loko mokote. C'est comme si bato moko ba kende kuna kovanda ba liaka na ba onka mbongo. Bazo salisa république te. Bazo sunga bana mboka te. Na likamoteli ya dot. Na pesina no mo introduction nanga na aspect général tozo constater na mboka na biso. Député PC projet lobby à mon milieu rural, baba là-bas c'est à $500, n'est-ce pas? Tu comptes l'intérieur, qu'on a eu $200. Vous croyez papa journaliste que l'intérieur bah c'est 500. Pourquoi Congolais allaient s'inspirer dans l'histoire té? Pas plus loin, à l'époque il y a président Mobutu. Tant on s'est la démonétisation en Bongo. Et pas il dit Bongo bima kebele. Si les gens ont encore leur intelligence en place, parce que les vieux députés, Bampako, Banana Mobutu, Babana qui député dans l'air à Kassavubu, Baye qui député qui sénateur dans l'air à Mobutu, Baye qui député dans Papa Kabila, Baye qui député dans fils, et l'autre côté dans fils de Seketi. Tous ces gens-là sont encore là. Otobengaka, j'étais, je suis, j'y reste. Bakenderate, Batikalaka Kakuna, Bango, monter monument. Compagnie à Sika yango wana. Tozo tali la bango. Biso to senga biso population ba sunga président. Parce que la réalité mon sous-président yebi yango te comme avant d'arriver mingi na libanda mboka. Mais bon avant d'arriver na biso ba yebi réalité mboka très bien de A à Z. Comment ko sunga yete? So ba lingi bana mboka oyo bonga. Mboka musupe ebele la pe mboka la biso ke oui. Mboka wana bana révolution malamu, mboka wana bazo tambula malamu, mboka wana bazo sala malamu. Problème il y a d'autres, les gens résident na une roja à l'autre teto, une famille à l'autre. Source n'a pas zeke eloko moko. Ils doivent bien payer les gens. Na bisika baza ko salela. Mutu na muta partir à salaire na za ko zwa. Akoyeba pour envisager comment ko balela mwasi. Parce que l'exception est même dans le village na biso. Que nous écoutons dans le village Moussousou. Chez les Kassaïens, ils ont un nombre de têtes à chèvre. Mais ceux qui ont 10 têtes à chèvre. Chèvre, mon intérieur, c'est $80. Mais ceux qui ont 10, tu vas mettre une machine à 10 têtes. Ça me fait $800. Est-ce que coquille 500? Et coquille a 500 têtes? Ils ont salanga $800. Tata mwana wana mwasi lobi ko yela nonga mbongo te me yela nga bataba wana yela nga bango to ba mouton wana yela nga bango zomi abina na besoin mbongo na te nana mbongo wana osala mwana nga feti yo yela nga bataba kana singania so 10 ya kana ngwa et pas que nous sommes bataba wana ba ko tekela na $40 po nga mama jena na ferme na ngata tanga na sotinda biloko ko lesa bataba na kuna yo pesa ngani yo l'État osomelaki ngai nini pona de sabataba wana parce que ceux qui côté bokiti ici côté pour va vivre faut bokiti ça parce que ngana yebi que partout ndenge toujours sombela biloko na ndenge to ko beta machine et concorder mais ce que nga sona ko somba 10 chèvres na $800
Mais bino bolobi na ngai ok. Non, il faut na bala mona na $500. Est-ce que la sungi to na sungamite? La sungamite? Quelqu'un a mis $500 et que simba pas na ngai te. Et que simba pas na ngai te. Ozomona. Donc, mutu soko zo sala makamu, il faut mettre la machine normale. O beti machine na yo na babiloko ko somba, o beti machine na yo la côté à d'autres. Mais boye ka brubu ko ina se olobi, d'autres comme $500. Na repère nini? Na repère nini bo tiele mo $500? Nga maman chel. Batata na bana ba kufa. Bana na ngam to bota bana wana bakoko wana. Nga na zwi relève ya ko kolisa bakoko na nga wana. Nazo tangisa bam. Ti na ba étude universitaire. Ce que yobo kilo zo bala koko na nga wana olo bala ngote, l'état lo baki $500. Mais tika mona nanga? Tika koko nanga? Na ko bimisa na mboka na bino. Ata na Lagos na tindi yake no fanda kuna. Tozo na bande kokuna. Alors là ko zo West Africain, o ya ko répondre na ba demande nanga. Est-ce que vous résoudre pour d'autres? Vous résoudre la montée? Bon, vous avez un peu de lobby, vous avez un peu de pire. Les autres ont été. Vous croyez que les bateaux sont en machine à pire, ils vont perdre? Ils sont en train de fabriquer. Les autres, ils ont été en train. Bon, les mêmes vendeurs à Chayer, na balabala, vous avez le soutien. Pour vous dire que vous pouvez faire un moko, suivi les raté, remplacement les raté, donc vous ne réfléchissez pas en tant que député. Député, qu'est-ce qu'il y a résonance, qu'est-ce qu'il y a réflexion, il y a autorité. Vous devez créer des histoires et ça, c'est autorité. Mais vous aussi, la bouzoba. Il faut bien bouzoba pour vous comprendre bien que ça bouzoba. Vous croyez que tous ces gens qui vous regardent comme ça à la télévision, quand la somme qui est là, pam, alors que nous avons un taxi pour la télévision, bon, les taxis sont pour l'année. Pour la somme de la télévision, qu'est-ce que l'État m'avait donné? Nini, l'État peut s'engager nini. Pour la somme de la télévision, n'a foutu la pas. Bon, qu'il y ait plus loin, il n'était pas mon téléphone na biso. Chaque jour, nous sommes à unité à téléphone. Si on a 3 SIM, je dois payer pour les 3 SIM. Mais ça, on a un téléphone moko. Qui m'a yibité, qui m'a yibité. Qui m'a yibité. Parce que quand ça téléphone moko, il fallait vous bander là. Que mon toit, ça a un téléphone moko, ça a 3 SIM. À Kofuta, Bakokata yeboy. Mais vous avez laissé passer ces histoires-là. Nous avons 3 SIM, 4 SIM. Vous avez chaque SIM. Si on a une unité, Bokatia. Alors, beaucoup de personnes sont SIM, surtout Boakango. Tu bois Kango. Parce que nous travaillons dans 2 SIM. Tu SIM, mais nous travaillons dans la réseau. Et vous avez vous avez rongé le peuple. Parce que vous ne réfléchissez pas en tant que les députés. Les honorables députés de Zobenga Bino. Mais c'est comme si tous ces gens-là qui sont là dans le Parlement, ils n'ont pas appris. Alors, nous qui vous regardons comme ça, tous autres c'est Bino. Attention, Congolais va tomber la réalité. Congolais ça va vendre kimia. Ça va nous bousculer tout le temps. Tant que vous réfléchissez à ça, les lettres tombent là, ma banque là, ça camé. Un jour, vous avez un parlement beaucoup cotaté. Journée, mon cas, chauffeur va vendre qui a. Vous voyez que tout le monde sait qui bino. Na ba loi vous vous voyez que tout le monde sait qui bino. Journée, mon cas, chauffeur va vendre. Comment même n'a pas côté. Comment que pata comme solution. Alors tout le monde va parenter. Les parents souffrent pour éduquer leurs enfants, leur faire étudier. La maladie aussi leur guette à côté. Tout ça, ce sont des parents qui se font souffrir. Alors, il y a $12 000, $14 000, venez créer des lois. Des lois beaucoup bêtes. Il y a honorable, on attend où il y a balaka dépenser combien? Tant où il y a balaka moissine, pour la monnaie qui n'a pas bambi alliance à mon nez dans le boko. Tant où il y a bali moissine à dépenser combien? Et pourquoi les gars gelés à manger à Ninga? Pourquoi les gars bloqués à Ninga balaté? Pourquoi les gars balaté? Qui laisse les parents de la belle famille négocier? Nous avons signé que les balles en 2500 et d'autres. Mais tout bal en 1200.
1300 nyonso elongwaki. Il y avait une compréhension entre ma belle famille na bakolo mwana mwasi. Ozomona. Comment les gens qui sont à la cité bazo réfléchir que les cabinets va député. Boté ko parola so buzoba. Soki botanga te bo fana na ki abudisi na bino ki buzoba na bino na kati ya parlement wana. Pensez vraiment to siliki to za ko tomboka. Ne cherchez pas que si tu biso ba maman. To ya osala mo sitting dans le parlement. To côté ça ka rubrique tali ya nini ya gender na kati ya parlement. On n'a pas été avec les hommes, to ça qui soit maman na 2006 to ça qui soit maman. Mais les hommes nous ont compris que tout ça qui n'a raison le ko to ça qui ko revendiquer. Quand bien beaucoup ça on peut mobimbalango tene to sengela ki ango. Ah bon mi kabwe ba poste kuna. Combien de femmes baza kuna ba député? Combien de femmes baza kuna na Sénat? Est-ce que vous avez tenu compte de ma maman wana? Fallait que tu abisso belé kuna. Pour domaine abisso le défendre comme ça moko. Vous autres abisso nombre moké kuna pour bien le créer bilo ko zanga mutuna makolo. Donc yo député lingo bala basi mitano. Il y a on mettre calcul que pour na bala moi si moko na ko bala 5 femmes comme basi va tourner bien na Congo 500 même ya kinso kina ko bala bango papa keba. Quand tu salo sitting na porta lo pangu nayo. Que to landa na ba soda na ba policier o tiela biso ba nkula. Po yo da 14000 na yo ozwaka, tu te contentes à 14 5 ans on va diminuer le salaire. 5 ans tout monde a député mo ka bima mo connaît kuna lo ba ke ngaba na le na 5 malam to voter loi mo kwa ba kitsa biso mbongo. Ba ça va fonctionnaire. Bo sa yango. Ya profit na bino boyoki yango plaisir. Profit ba ninga bo moni yango mabe. Bo za bandoki. Ngapa na maman jéri na bengi boza bandoki alors bo luka teto sala bino sitting na porte ba banda kuna bino bo ozana ko voter ango bo monte ko sala bino bo kanga porte on ya parlement. Maman Angélique étant femme analyste politique. Oui. Moi mon asuka déjà moi 15 minutes. Mon asuka pour réveiller sous congolaise. Ngai na ko baboye. Na ko s'adresser ko na bango parlementaire on a parce que baza zoba baza égoïste. Baza motema mabe. Nga na ko s'adresser mi na président de la République. Oyena zali le garant ya nation. Azali tata ya biso nyonso. Noko ya biso nyonso, koko ya bana na biso. Boye na ko benga ye. Donc qualité nyonso wana ye aza ko lata yango. Biso loto sengi yango. Ba député ba sungai pour na ko revoir ba salaire batu. À revoir salaire batu. De deux. Ba hôpital ya l'état. Anthony c'est biso ba kisi. Tango ngana zo kena mo na hôpital koko na hôpital na kuta de paracétamol ya l'état ezakuna, aspirine na l'état ezakuna, dipéron na l'état ezakuna. Peut-être ce comme stade ba opération manini ngamo boti na ko supporter mais dipirone, aspirine, paracétamol na kutango kuna. Serenge l'état na kutango kuna ndenge biso kolelaka. Oyeso kena mama yemo na tango wana hôpital général. Okomi kuna mayemo bazotia mona notonga pour ba combattre fièvre yo bimisina na loko mokote. So ba combattre fièvre babandi ko lande la profondeur passe zo sala mona nde okomona ba sali ordonnance mais le premier soin ezala qui pris en considération na kati ya hôpital. Attention ba ko facture on la nero ko futa facture mais déjà soin moi na zui ton de quoi zui. On comprend la différence nango ba soigner déjà mutu pour na lobi ko na ye sima nango biloko ya li kolon ko bakisa ndi boko tala ngo sima mais d'abord ba gagner nanu bomo ya mutu. Ba sali c'est pour na salaire. Ba sali c'est pour na hôpitaux et ko tabakisi. Au besoin au komona ke to ko kene mingi na hôpital à l'état que to kene na ba privé zo boma batu pa na cité mikolo. Ba ko sala kabatu ote muto sali corona lo kasani na corona te. Tozi ba kaone bele ba famille na biso. Tozi yango ba kaone bele. Salaire abatu. Na songeli lisusu. Hôpital ko tabakisi. Dara ni matere ko taibele. Et kitatalo. Papa président yo kuta ki carton kuis na 23 000. Le long carton kuis c'est comme 48 000. 45 48 000. Est-ce que sungi biso population na yo?
Et banda boloba ki onke ko kita suki $10. Ekiti? Rama tonsano ekiti? Siko bozo zela mu colonie boko kiti sango. Mu koni ba député ko telemena biloko wana. Pour m'énerver ko no pia ki so gratuit. Et ce sont tindi ba inspecteur ba vérifier ba école ngo gratuité ngo zo pesa ma. Tozo nyo comme so parent na bandako. Mwana oya na devoir, o retourna mwana mais leçon botangi wa l'accent na cahier. Leçon on a cahier na yezati. Professeur on a zo sala azo préparer thèse na ye. Akomi ko pesa bana ba devoir, biso ba parent na ndako to luka ba réponse. Pour te pesa bana, il aza ko sala sikoyo mémoire na ye. O via ba recherche na biso. Est-ce que c'est normal? Pour nous, nous sommes à l'université. On n'a pas lingo kutananga pour nous baler les choses bien en tant que député à Lukanga. So ka yena ipena tunika. Naza ko maman Angélique Lukunga Bamba. Place na ko relaxer. À partir de la police, en tout cas, comme la police universitaire, ba ko ya ko tike pour na bomba makamutute. Na lo ba si quelqu'un vient me chercher, boya ko l'accès place bureau na ngeza. Aya na so lenga yimo ko yoka penanga moko boy. Tant que que journaliste a sali montage ou quoi, c'est moi qui parle. La ligne na sunga moko na biso. Et na sunga président ngai. Pour président ngai zo sunga maté. Et na ko bakisali sous. Ba tout sur kubi na musala to zebele. Qu'est-ce qu'il attend pour toi une exception à retraite? Ngala ko senga président so ko defa mbongo, so za na faveur ko defa mbongo. Na libande pa ya kolela. A defa mbongo, a bimisation à retraite. Plus de 50 ans, tout le monde à retraite. Parce que si nous sommes comptés à 30 000 agents, il y aura 30 000 nouveaux venus au Bakokota. Et parmi ces 30 000 là, nos enfants ne manqueront pas une place. Parce que maman, je vais dire à retraite, na sali mingi. Mais chef, vous remplacez, vous avez moins de kota, toko kolanga moko kota. Mais et vous savez moins de chômeurs dans le quartier de Botalanga. Au moins il y a ngana 50 ans ya musala. Si on a des bottes, surtout 5 na famille wana. Nous aurons 5 personnes moins na quartier parmi les chômeurs. Quand bien ba ko bénéficier grade ya bisoté. Parce que ngana bénéficier na ancienneté nanga na expérience nanga au fur et à mesure bambu les autres pour ça peine za ko croître nini promotion nanga. Mais l'essentiel est que chômeur wana akota na musala. Akobandaka kandenga na bandaka. Na bandaka en tant que gradué na bandaka na musala nanga ba engagé kingai comme attaché de premier. Il pas ko bandaka lokolo attaché de premier. Au fur et à mesure chaque 2 à 3 ans abana 4 promotions na. Il y aura moins de chômeurs dans la cité. Ba ko bima déjà. Parce que ngapita ba ko pesa ngamboko nanga ya retraite. Donc là ils sont pongi na ndako te. Na ko se brancher na commerce. Commerce na ko sala na ko zala ko gérer ngamo côté. Soki na kende ke ba ko ngo soma soki matungulu soki bandem. Na ko engager même jeune dame sur place pour atekela nga comme ça nga nazo kende voyage soki na ye na biloko na kitisi to sali ba kakia te côté nga nazo nga li suna voyage. Ene na okende mo kende nga mo côté. Fono na kamata le so engager mwana mobali azali ke abana ko tombola nga ba kilo tout ça tozotia na kamno to ye. On ça comment. Donc paramètre on a éco réduire so to ya chômage na misère. Et nous baillons absolument comme besoin yera absolument. Pour biso beta bazoba te ba parents ban. Na futa école primaire. Asile ki école primaire ya ko futa. Atangi CSO na ye ya ko futa. Atangi humanité na ye, humanité botia ko gratuité ezo continuer sikoyo ya ko futa. Alors le belanga sikoyo. Ngana bénéficier na gratuité na sikani. Ce bolingi ko tia gratuité ya libala. Bo banda on a sens ni. Bo kamati yango en partant ya place botier gratuité école primaire. Beaucoup de la loi on a sur la école primaire, à quel a au félé, à quel a humanité au félé, comme ça le rôle l'État puis au félé. Quand on s'amour la wana, na ko sa grippé wapi. Hollandais ko balance na basala kango. Est-ce qu'il n'y a pas de mathématiciens quoi na parlement? Ba me kana otamu sa mituna ba on a bongo na bango. Bati ko yela biso bisala sa les anga mutuna makolo. Nga maman jene na elia bokilo ko ya okota wana $500 na ko chasser. Na ko benga na ye. Pena ko influencer ba maman musto sala kana bango. So to ça déjà 100 maman terminé. So bolingi to kan ça peut to sala 500 le comme nous dans le parlement pour la 500 députés. To ko yela bino 500 maman na porte wa.
pour biso so tondi sa stade marsi to tondi sa ngoto sali sensibilisation politique to tondi si pe bato mutu moko linga kosala commerce à perte azati mutu moko lona kanzela ke na loni nzete la ngana po emisaka ba fleur et bon tata mo bami balé misa touté alors quelle fraction bolito to la bi quelle fraction ngana tinda batabana ba Congo wana na célébration no tabana musona boti 3 bana na beta maboko na binzambe merci au pesinga génération moko ya bien pour on est que 3 on na roboko la bango ce qui na technique intérieure na côté karo $80 na moko donc le bomu ya tabama ko biselinga déjà $240 de son azana deta balanga est-ce que nous avons besoin ya nini ya bongo ya d'autres ya nini ya mobala ko balela nga koko to mwana dites-nous c'est notre pesa bana ofele oui c'est ça que maman mobali sa subana tata mobali sa subana te ce qui fiança lingi mwana kamata ka mwana pesa ye akena ye mais allez ça est bien pour qu'on a mwana ka mwana yo kula na ndako na crise na kiko beta bokilo wana wana ngana lakini ko beta bokilo wana pour azozo c'est la passe na kati ya passe parce qu'il n'est pas capable de rebala moi bon on connaît ça moi c'est nani. Merci maman Angélique. Mon yango. Merci maman Angélique maman. Je suis déjà pour tout moi minute déjà dans 25 minutes. Oui. Merci Robert. Et puis papa je laisse moi 2 minutes. Biloko tozwaka na babala. Batu na batu eza na signification nango. Le bala to balisaka neti biso na awa na lukaya awa. Nga mama na kozwa sani. Na kozwa Congo, na kozwa Kimbundi, na kozwa Tramotina pour na cousin nanga ya botata. Eza na tina nango. Ce n'est pas des histoires qu'on a inventées comme ça pour nous faire le plaisir na batu. Alors, lorsque quelqu'un fait sortir message moko boye, est-ce que a étudié que loko moko signification nango? Dans l'état batata moi c'est pas ko nzungu te. Pourquoi on a créé cette histoire batata moi so nzungu? On a trouvé des anomalies. Maintenant dans Mboka na Congo, il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs qui nous amènent dans l'endroit. Mais les vieux, les sages ont étudié, non. Maman Zukimbundi a un bassin. Tata moi c'est madame moi ma famille. Comme ça bazana moi égalité mon koboy. Mutabima ndo kité na kati ya libala ya mwana. Siko ye tata na zoba sa mwana $500. Yo président Carton Thomson okiti cité. Carton Soso okiti cité ya kuisi kutu na parlons même pas. Carton makayabu kolobate. Bidon mafuta ya ngoyo, katini ya mafuta ya nini, bidon ya 20 litres, 88 000 francs congolais. N'est-ce pas? C'est que tata on attend ya ko sala fête ya mwana ye. Aka mata salaire na ye. Asala la mwana na fête. Na yo bokilo so dizo bala mwana nanga, ozalo na mbongo te. Alingana sa elo fête. Loko bokangi basala, bana babala lisolo basali te. Ko Covid ezalaka na basali, mais na bisu na transco Covid etambola raté. Tala mayela mukuse bozanango. Mayela mukuse ya buzoba. Alors yango lezo pia bisokanda. Bon ko yoka te ko na site ba beta ki bokilo mokuna na lopango ya batu. Bon mais on va parquer. Laissez-nous tranquille. Donnez-nous l'exercice de trouver solution biso mo ba parents. Soki na lingi bokilo na ngawa na ko nyoko la yete. Et il y a une discrétion dans le Sabino Sikolo. C'est lui qui connaît les vieux Kakwama. Bakene Kotune, les vieux Kakwama, à l'époque, il y a Mobutu. À l'époque, à Kassavou, beaucoup de Tounaye, à Balara, moi, c'est combien? Maman, il y a Bananaye. Beaucoup de retourner gentiment pour répondre à Tribune. Nazaka filonnaire, Nazaka même prochainement, na même robe na mariage. Na rolata, on a fait la mission. Comme ça, on se peut dire que comme on que ah nostalgie, na bomba robe na lettre na mariage naï, na zaka filonnaire naï. Naniga, abala comme on a victoire. Place de beaux parents, bazalaki. Papa on a balisé moi c'est babongo belete. Na l'air one. Mais papa ne commence à aller foutre ma salaire là bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Azum bongo na na poche na ye. Akabole li bandeko na ye. Abinga na koteka mwana na ngai te. Onola nanga. Kamata mbongo na poche na salaire na ye. Akabole li bandeko na ye. L'équivalence ya monta bazako à l'époque na mabala. Ndeko moko boyaka te, bandeko ne ba sepelaki. Alors ko lingi po kilo na yo. Problème ya te.
en résoudre problème. Est-ce que tata on a député? On a député? La compagnie a dit comme ça foutait bien. À mon avis, une souffrance c'est pas comme tambongo ya bako bala mwana ye na poche na ye pour après ça bande ko na ye. Merci. Donc c'était un exemple moi typique que na pesi une direction. Bon luka via kwa kwam. Tango keko na bande ki mutatindi kana ko tuna yo ba question na maman Angélique azalaka fille d'honneur na yo. Merci maman Angélique. Maman analyse politique. Merci vraiment pour le sujet. Oui. Merci. Président qui a député na yé, l'air européen. En tout cas, quand on a cité, tout aider.